Mbote na bino nyonso bolandaka chaîne na biso ya Famille Libota News TV. Vraiment on est ensemble. Tous wana kaka pona bino pona kopesa bino d'information. Vraiment toye lisusu kaka comme d'habitude. Ndenge to misana na bino rendez-vous ya chaque jour, tout le temps, ya tous les jours. Yangwana to misana na bino bande kolanga. Ndi yangwana lelo toye lisusu n'information, toye na message pona kotalisa bino nini ezoleka na communauté congolaise na biso, nini ezoleka na artiste na biso. Vraiment bande kolanga balobi eza mabe wana na pesi ye mokola patron na Belvi Kandi na pesi ye mbote bisika zwami. Et puis na famille Libota Mobimba bokota bo partager vidéo, bo s'abonner vraiment na chaîne na biso sika balobi awa vraiment toujours chama kamunyo na mesa pe na tout droit awa tozawana te pona kofinga mais tozana vraiment pona kozongisa bato baza ben discipliné tozongisa bango na tout droit. Voilà la famille balobi ba audio eye vraiment nazo tika bino bolanda audio wana bokolanda bino moko audio wana pe tokosala analyse par rapport ya titre na biso nde bomoni na titre na biso oyo eza makambo oyo eza vrai oyo bakouple lelo basengi abandon bango moko bamoni vraiment ke bisika mabe ezouta ba comprendre ba artiste oyo nga na bingaka bango ba comédien révolté ba fan révolté. Donc, va comprendre bango. Alors, tout l'andanan audio bandikolanga et puis on se retrouve après. Qui est très important. Les abakouk de Silabissal ne veulent plus être communiqué très important. Les abakouk de Silabissal ne veulent plus être mêlés dans les émissions faites par les acteurs. S'il vous plaît. Aux artistes comédiens, c'est décidé yo moko les émission na yo alors qu'on mêle kozwa babakouk comme soutien. Kozwa Silabissal comme soutien. Déjà je ne vais pas parler de Mars, je parle de nous les fans de Silabissal. Parce qu'apparemment beaucoup comme ça babakouk comme des marionnettes. OK, boy parce que autant à kumba les abakouk, nde oyebi ke bakoya ba Olanda yo. Désormais nous ne voulons plus être mêlés dans des bêtises. Et ça là quand tu te décides à la sortie médiatique, assume-les. Assume ta sortie médiatique. Va parler de toi, va parler de tes conflits et ne cite pas les noms des abats. Désolons plus nous faire manipuler. Voilà la famille, j'espère que biso nyonso tout lundi na bokebi nyonso ndenge wana azali moko ya ba fan aza vraiment ba fan o bazaka ba fan soudé ba fan o bazo réfléchir ba fan o bazana mutu ba fan o bazana besoin leader na bango akende liboso. Vraiment amoni trop c'est trop. Et puis ce que je peux vous dire de la famille, au moni fan o ya lobi makambo à comprendre. Tu vois, il y a qui me bande peut-être bande pour comprendre, mais cette fois-ci n'est à comprendre ça les messages. Il y a aussi plein de gens au baza bakuka au ba comprendre que banani bazo cha poto banani bazawana po bango bakuka tellement bayaka mbangu ceux qui mutu moko boy ajwaka et passer la bisalu so ka sali sortie médiatique ezala ba ezama be ezala malamu donc pour na bango ezaka il faut ba soutenir mutuana. Alors ba comprendre que vraiment makambo ezokende mabe oli actualité ya sila ezala na public na minute oyo vraiment tozala sincère actualité ya sila eloba malisusu te parce que bato bazosala ba sortie médiatique bazana ba compte na bango moko à rendre personnellement mais bazoluka siko kobima na kombo ya sila. Alors kombo ya sila ezodinda vraiment bandeko na qu'on se le dise parce que tant que osala ba makambo nyonso photo yebaka ozomona un artiste kombo na balinga te dinda. Tant ozo komele toujours na mabe kombo lezo bimaka na ba insanité kombo lezo bimaka na makama mabe ezalaka kitoko te. Alors cette fois-ci famille Libota vraiment ba décider qui cette fois-ci ba dévoiler ba secret. J'espère que biso to moni ndenge vraiment ba tonton na biso wana to moni tonton Yambi to moni maman Saratola to moni demer officielle to moni tonton Tadi Palanga to moni Jemima Ibele to moni bango nyonso vraiment ba papa kulutu ba papa la famille Libota. En tout cas cette fois-ci tonton Moundir bah voilà bon bango nyonso vraiment cette fois-ci bah décider qu'ensemble avec nous toye bandenge nini ya ko mettre fin na makambo oyo. Donc pression t'aimer les cas qui avant ils allaient qui ceux qui basali ba dire na bango to ande ko lobelo côté to tika na biso parce que kebi ke Belvi Kandi alinga kana ba buzo ba oti mais to moni trop c'est trop vraiment
makambo oyo ezokende mabe makasi. Alors yango moni décision qui vraiment na batu nyonso ya famille libota, il fallait kaka tosala boye pour que to comprendre banani baza banani. Alors lelo bandeko nanga on a compris, biso to comprendre. En tout cas makambo ndenge eleki ya mama Teresa oya ko comprendre te c'est que azana na posa ko comprendre te c'est que pe aligné kaka za na ba anti valeur, mais muto aza muto nezo sala muto azo réfléchir tango amoni makambo nyonso ndenge eleki ba ndenge dévoiler tout. Alors à ko comprendre vraiment que non banani o bazo ya ko bebisa banani o bazo salir batu banani o balingi théâtre ngo ikende liboso ti donc ezo mona ngo alaini mingi baza ba hypocrite na kati ya théâtre yango baza vraiment ba hypocrite tant ye moko sila alobaka on na pamba ta yebaki le pourquoi alobaki yango baza ba hypocrite mais ba hypocrisie yango bokoki kozala hypocrite mais quelque part moko boza lokola neti bozo sala lokola neti bozoyeba makambo neti bozoyeba makambo te. Alors esengelaki kaka il faut vraiment bata famille libota ou baza bata boigna baya ko mettre le point sur les i. Alors lelo ba vérité ebimi tala lelo ba bakuk o baza ba bakuk vrai ba bakuk o baza wana pour soutenir maman Sila na ndenge ya bien lelo quand même bazui audace wana lelo ya ko sala audio na bomoni et puis est circulé partout. J'espère que même audio est circulé et na bateau bakoyoka na bango ti, mais quand même c'est une bonne idée parce que il y a des gens au baso comprendre makambo. Il y a des gens qui comprendre makambo. Bon moni concurrence o ezo sala manga pa na ngana mona na ngo mabeti eza kitoko mingi parce que musala nyonso ezalaka bongo moni tongo bazo sala bo ezo booster ezo pesa moninga makasi tongo bazo tala na ngambu kuna boye ba sali bo ezo pesa makasi pour que mutu nyonso a bosser na ngambu na ye ezaka na ngo mabeti. Mais niveau oyo biso to komi komema ngo ekomi ya mabe voir même ba musiciens tobanda komona ba musiciens bazalaka na ba guerre au boye mais ya ba musiciens ezali mais eza lokola ya biso te lelo vraiment na monde ya théâtre na monde ya comédie nini donc rage eza tellement makasi na moment o ndenge makambo ezokendele mutu pa koki kotiela moninga poison na facilité atieli moninga poison donc obanga ekoti tellement makasi bandeko na nga. En tout cas tokoyela bino nini pe oyo Belleville azozwa parce que Belleville akotikala kaka la même te ndenge azalaki liboso. En tout cas cette fois-ci il faut vraiment tout aimer la belle parce que trop c'est trop. Il faut vraiment ba décision épais ba règlement d'ordre épais pour que tout que les liboso to parce que ça la part des choses et ça la que tout ça la ba concurrence na biso ya ba film les ba concurrence ba film ezala et comme ba concurrence moko ya ba vie privée. Est-ce que c'est normal concurrence fait la concurrence en sala pourquoi tu comment côté na ba concurrence na ba vie privée à bato Belleville dans la vie privée na s'il a pas dans la vie privée na pourquoi tu comment côté na ba vie privée à bato ndeti Maman Teresa a un compte à rendre na Belleville. Ce qu'on a dit est très bien. A un compte à rendre na Belleville. Donc a kangi la Belleville kanda o Belleville mo kwa ebité. Ozomona. A uzana makambo mo bena mutema na o Belleville mo kazo yeba ko situer ngoti. Maman Teresa comme kokoti na ba papa yibuta comme kokoti ba makambo be comme kokoti ba to belé na rendre o ya zana ngona Belleville. Oyo akokai koluka personnellement basala yango mais azo bomba manasima ya sila bisalo. Alors bakuko baza très sage ba comprendre message lelo moni basali message balobi soki ozo sala sortie médiatique na yo en tout cas tika sila azala mopandi soko za na ba compte à rendre yo moko na artiste moko songolo pakala message na ba pesi batu nyonso bakenda ko jouer na SB. Alors boye bango ba fan bazalaka batu moko o pe bazalaka lelo bakoki ko lâcher ba lâcher moto otikali pe par terre de kanenge qui n'est pas Belleville parce que Belleville pe ba fan na pe cette fois-ci basé à Kosilika en tout cas famille bote cette fois-ci baza vraiment à Kosilika bango pe bazo quoi ça ba mot d'ordre na bango bande kolanga kala mingi on a ici bino bozala toujours branché la chaîne na biso o famille bote news TV. Je vous dis il y a des choses qui se passent o kala mingi to ko ya na vidéo pour na kolakisa bino ba o nini pe ebimi na kati ya Belleville makambo nini pe ebimi biso toza on a mieux passé pour na koya ko pesa bino ba information parce que toza na moi kati toza ba makambo donc ndenge za wana to koya ko pesa bino parce que famille bote pe balobi na Belleville trop c'est trop ba pesi pe ba ordre na bango pa maman Belleville candidat patrona o pe Belleville malgré qui nous tema malamu na ye malgré makambo ça l'exango bon mais cette fois-ci aza un peu coincé azo ba te asala nini parce que wana pe ba fan pe ba supporter trop ozomona
bafani na pe basupporte trop alors makambo niveau ezokende vraiment mabe baartiste oyo bakoti na monde oyo baye kotia division baartiste oyo nga nabengaka bango baartiste bacomédien révolté parce que kotala bacomédien révolté wana bango nyonso bauteki pa belle vie tant belle vie asali chaîne ya bango nyonso bazalaki wana mpona kojouer pa belle vie alors si la bisalo ntango asali chaîne bake pasi la bisalo alors baza bato moko oyo bake ntango bake kobimisa mabe bakomi kosala bamakambo mabe oyo lelo tokomi komona lelo oyo eza nini baza révolté baza bacomédien révolté baza bafani révolté parce que bafani mingi oyo tozomona wana bauteki pa belle vie bale kolanda belle vie ozomona donc chaîne asili ali bakei oyo bazalaki balingaka po tomonaka nde bafilme esalamaka moto aza na mwa fani ne particulier alors ton fani aza na comédien ne pardon particulier ton comédien no asali eloko okendeka vers comédien est-ce que ntango bokei bokomi bafani révolté yango omoni tozomona makambo ekomi ebele donc nini ezobeba artiste aza libre ya kosala choix na ye artiste aza libre ya kojouer partout mais lelo ekomi na moko banga motu mo akende koto eza te mpona minute oyo kobanga na kuti ezokoma plus pire je vous dis bandeko na nga makambo ezoya makasi parce que kosalir oyo basalir belle vie en tout cas cette fois-ci communauté ya belle vie en tout cas esupporte yango lisusu te et cette fois-ci vraiment balobi bakozwa décision sur belle vie aza sona décision te bandeko na nga na koya na vidéo bozala wana bozala branché bosabone pour que borate eloko te tozoya koyebisa mpe makambo eza sérieux biso toza wana te mpona kofonde makambo tofonda makambo te toyaka koloba oyo elobami na kati oyo vraiment ezaki décision moko précis oyo ezopesama pour que bozwa mayele boyeba ndenge nini ya kotambola vraiment bandeko na nga toza wana mpona bino bakuku oyo baza ya vrai bango wana base manifester bakuku ya vrai base manifester bomoni ndenge base manifester basali message yango parce que bamoni trop c'est trop comprendre que mama Thérèse aza na bacontine moko boye elekala belle vie oyo eza na rien à voir avec sila mais abimela na nzela sila mpe na niveau ni na rage nini aza nango ozomona comprendre yango moni esaliki basala message wana en tout cas soki tokozala boye tokokoma boye ekozala bien booster baartiste na biso bakende ka liboso bacomédien na biso bakende liboso et non topousser bango na buzoba parce que makambo ndenge ezoleka en tout cas kombo asila ezokita ole kombo nde tangama mais kombo ya babuzoba ya bato mosusu mais autrement belle vie bomatisa eso boyeba te belle vie azomata alors bota la part des choses boyeba comprendre la famille comprendre eloko nini bozosala vraiment biso toza wana mpona kaka koloba tozalaki na besoin tosalaka baconcurrence moko loyale parce que wana eza normal moto akoki kochange yango te concurrence loyale ezalaka partout alors bino bolingi bongo te alors yango cette fois-ci toye kozongisa toluki bamessage ya kala bavideo ya kala tosali bongo pour que mutu na mutu ase mettre en place ya gabi ete ya yo parce que oza toujours un pas dedans position ezoyebana te donc il faut ete ya bino nyonso alors bakuka bapesi déjà mot d'ordre na bango moto akoki kosala sortie médiatique ne kotanga kombo ya sila bisalo te sala rendre bacompte na motu oyo oza na ye voilà j'espère que message eleki bandeko na nga toyaki kaka mpona kolakisa bino bosabone bopartage vidéo na biso et on se retrouve à la prochaine vidéo bolandanda. Qui est très important. Les Abakouk de Silabissal ne veulent plus être communiqués, très important. Les Abakouk de Silabissal ne veulent plus être mêlés dans les émissions faites par les acteurs. S'il vous plaît, aux artistes comédiens, c'est décidé yo moko les émission na yo alors qu'on mêle qu'aux Abakouk comme soutien. Qu'aux Silabissal comme soutien. Déjà je ne vais pas parler de Mars, je parle de nous les fans de Silabissal. Parce qu'apparemment, vous comme ça, Babakouk comme des marionnettes. Ok, parce que autant à les Abakouk, désormais, nous ne voulons plus être mêlés dans des bêtises. Et ça là, quand tu te décides, il y a aussi la sortie médiatique, assume-les. Assume ta sortie médiatique. Va parler de toi, va parler de tes conflits et ne cite pas les noms des Abakouk. Ils n'ont plus nous faire manipuler.